président Moïse totendela qui est ba image amoni ba image et puis alobi mokolo ezwa koya azo sala descente ye moko bokomona ye boyebi que lui en matière ya boye atikaka makambo ya boye eleka pamba te nde ya enveloppe ozwi et vous n'êtes pas le président Moïse Katumbi vous avez dit nini mtazolanda yo ya merci président na pesi merci mingi na Nzambe po comme libiso muto akufite toza envie tozo pema donc na pesi président Moïse merci belé merci Nzamba batela e nazui enveloppe yango eza lukuta te mais Nzamba pambolo pa Moïse na osungi biso po fin du mois yango naza single mother naza bana 6 faut la futa bango ndako faut ba lia faut ba ke classe na muki okanisi biso Nzamba bakisela vi mulai po sunga ka biso batumbi bilo batumbi ba shop na biso siko batumbi yango pona nini te ezali ba sud africain bazo menacer biso po bazo ba shop na bango bazo ba shop balobi te batiaki essence nde essence esali na ba boka ki be essence doudou la opération doudou la bazo benga bango opération doudou la bango nde basali opération o lelo po biso to perdre biloko na biso biloko siko komona papa Moïse akanisi bino na mwa muke ozoyebisa ye nini bisika olanda yo et puis bato balobi peut-être enveloppe wana bakosi na ebite so koza enveloppe non na maboko o ko la ki se confirmer pe bato si réellement vraiment papa Moïse atindi bato po ba aider bino enveloppe ango yo to suis wiche pa papa Moïse président Nzamba pambola moi je suis un artiste madame musicien na mboka oyo mais Moïse Katumbi to pese ba pouvoir rebeller to moni mutu moko te banda makambo esalamaki tomoni ka assistance ya Moïse Katumbi il a assisté ba maman en tout cas alongoli ba maman na biso basi en tout cas président biso to voter yo biso to lingondo konza mboka OK maman Emily maman Odette Azar mpatie na pesa pesa ye maman merci j'espère que vous allez bien bisika surtout vraiment bozolanda biso balobi bozala toujours branché na chaîne na biso s'abonner massivement lelo bande kolanga j'espère que bozomona eza votre humble servante DM à l'international toujours na la rabino ba découverte j'espère qu'il y avait tant de personnes batuna kinga na Afrique du Sud kuna batumbi bakambo et tout ça précisément na mboka ya Afrique du Sud na ville ya Johannesburg précisément na Yoville j'espère bozomona na ba image autour ko laxabi tozo laxabino plutôt et ça par rapport ya ndenge batumbi biloko ya bande kona biso ba congolais aka ba congolais te batumbi ya bamboka nyonso tu nde longo na mwana mboka mokonzi papa na biso Moïse Katumbi elongo na groupe na ye mobimba to pe communauté na ye bayaki pona kosunga ba maman na biso ya ba congolais parce que ça na batu mususu bamboka mususu bazoya ko aider batu na bango pe na likanisi ya mwana mboka a soutenir bango de loin baye pona ko luka moyen ya ko supporter ko pesa moi quelque chose da ba maman yango moni na yeli bino vraiment ba image elongo na bino to découvrir nini vraiment o baye ko pesa ba maman na biso j'espère na ute ko ba bino to découvrir na bino ensemble exactement baye ko pesa maman na biso nini donc batumbaki biloko ya bande ko na biso ba congolais ba perdre biloko na bango presque tout o ezali gambela to benga ngo grand marché to pe ba pesa ngo kombo gambela parce que la majorité ya biloko o ba kaka na kati ya marché oyo babenga ngo marketplace ya Yuville et market Yuville eza précisément na Afrique du Sud na ville ya Johannesburg to pe Johannesburg batumsu babenga awa eza Joburg nde bomoni bande ko na biso ba ye awa pona ko aider ba maman na biso to découvrir ensemble na bino soki ba ko pesa bango nini mwana mboka mokonzi Moïse Katumbi malgré tout aza sur place te aza na kati Afrique du Sud mais motema na eza toujours na ba congolais bipa union surtout bazali on doit découvrir tout ce qui est les canards et puis on se retrouve juste après cette manche allez-y et puis Dani manche tokei toyeba nini les canards vraiment awa ba yo pesa ba maman ni quoi c'est votre DM à l'international bonjour messieurs bonjour madame ya tout moni bino awa vous avez belé et puis na moni surtout eza partie à Moïse Katumbi toyeba bozo sala nini et puis kolata na boy
Bon, les lots toyés pour consoler et biloko na bango ezikaki marché Zoaki Moto pour Ensemble pour la République est un parti proche à la population. Nous, on ne veut pas diriger un pays sans la population. On voulait partout à ça, ce qui est lié au ensemble et pour Esungaï. Dès wana le lotoye, to pesa message ya chairman Moïse Katumbi pa ma maman. Et toi bisa bango ke aza de ker na bango. Malgré que aza musika, mais biso ba représentant na ye, bana na ye toye pour te consoler ma maman. Ok, donc si je comprends bien, aux années na kati parti politique Moïse Katumbi puis au PC Combo na yo batu ba olanda yo. Tous les membres Ensemble pour la République Afrique du Sud. Okay. Moi c'est Fitz Mukumbi. Okay. Donc voilà, donc boye pour nous aider ba maman yo bilon na bango ezikaki na Gambela, c'est ça. Toye kona pour nous aider bango te parce que toye bibilo va perdre te. Toye kaka po to mona bango to yo bango to tala état de lié et puis la suite c'est ko ya voilà. Donc binomo ba souhaiter bo ya ko soutenir bango pe ko fortifier bango bien ou te pas yemo comme Moïse Katumbi. Yemo quoi yemo konde papa social. Donc ce qui papa a social, bana bango pe baza social. Donc ils ont idéologie ou te pas donc ce qui est loco ya mabe et comme les Congolais nyonso partout aza donc on Ensemble pour la République de Rokende pour compatir na bango. Interview. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on a ni batbazolanda partout dans Mokili. Il y a comme on a Prince Sumba. Prince Sumba, aux années na kati parti politique il y a Moïse Katumbi ensemble. Nous sommes membres. Simple membre. Nous sommes membres Ensemble pour la République. Ok. Ok, tout le monde bino awa ndenge président Fiston Outi Koloba boké pour na ko aider ba maman bazana kati. Donc idée wana topé ki mutema wana. Ezalaki ndenge ni po bofanda bo raisonner et puis elongo na yemoko Moïse Katumbi que to ya ko aider ba maman souci wana e banda ndenge ni idée wana. Non, d'abord il faut nous koyeba que tout ça na Yoville. OK. Yoville les a les boulou mouné na ba Congolais, c'est ba Congolais bazara. Donc ceux qui Ensemble pour la République à côté na Yoville, cela veut dire en Afrique du Sud. Vous comprenez? Et Maramounios parce que la République démocratique du Congo. Donc Ensemble pour la République, il faut Zalawana, Ensemble pour la République, il faut Zalawana, tout compatir ensemble. Voilà un peu. Parce que Bifo, Tolanda Marambo, papa n'a plus de salaire. Bifo, tout ça, n'a pas social. Moïse Katumbi, donc, nous sommes sur les pas de Moïse Katumbi. Pour un Congo fort, Congo où il y a amour, Congo où il y a Kolingana, donc un Congo fort quoi. Okay. Merci beaucoup Tozita papa Malabiso Anapé, maman, et maman question voilà. Bonjour notre papa. Bonjour ma soeur. On vous a vu ici, on doit savoir votre nom c'est qui et puis vous êtes qui ici dans l'ensemble en fait de Moïse Katumbi. En fait, moi, je réponds au nom de Arcel Kivu. Okay. Je suis membre de Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, okay, à Johannesburg ici. Voilà. On est ici, on est venu voir nos mamans, okay, maraîchères ici à Yoville, là où tout le monde vient s'approvisionner pour nos vivres venant du Congo. Nos mamans ont connu un incident ici. Il y a eu vraiment des actes de barbarie. On a brûlé leurs marchandises ainsi que leur shop. Alors, en tant que fils du papa Moïse. Voilà, papa Moïse Katumbi, nous enjambons vraiment ces pas. On ne pouvait pas rester sourd ou muet, okay, à des actes pareils. C'est alors qu'on s'est organisé pour venir consoler nos mamans. Okay.
Merci beaucoup. Nous allons prendre une maman ici pour faire la clôture de notre interview. Je ne sais pas, maman, n'importe. Ok, bonjour maman. Bonjour. Ngarato français. Nyonso kaka. Ok, d'accord. Bato bazolanda bazana beso ba kombo na ezana ni puis ozana na kati ya parti politique. Madame Yolande, cadre et ensemble, biso tozana Johannesburg. Ok, Madame Yolande, tout le monde balobi ke boye ko aider ba maman, to pe ko soutenir bango, ko pesa bango ba encouragement par rapport ya biloko ba perdre. Donc to ye ba nombre ba maman yo bino bo poni zaka ba membre famille yo bi mutu mo ya ko sombele biloko e bi ke maman na sombele biloko na tsaka provision bieza mutu batuka ka bosangisi pour na ya ko soutenir. D'abord, d'abord Congolaise. Donc il n'y a même pas question en famille ou quoi. Déjà le fait que Baza Congolais, Congolaise, tous concernés. Donc ils habitent Batozu Likambo. Au moins c'est compliqué de vivre dans ces pays. Maman habisso balam Katongo pour nous débrier na moi place wana. Alors il est comme les bango vraiment et ça libiso passif parce que ça vraiment tu es passé na bango. C'est comme ça qu'on s'est dit non, tu revends daté, tu y a quand même kota la bango. Même pas. Baza déjà kaba congolaise donc il y a moi déjà. Tant que maman yo posant en quatre parti politique yo ko aider pe ba maman maréchal yo ba zikisi babilo na bango ba perdre babilo ko presque belé on so pe sa bango message nini au ba Hollanda yo ba misusu peut-être pe bazi occasion te ya ko participer lelo mais message ko pe sa bango ezanini. Bon d'abord présence d'absolu la ici pour tout l'examen que baza bango mon côté. Donc toza na bango ata tout le monde na té toza toujours ensemble place toza na mboka mupaya. Donc biso nyonso esenge tozala vraiment bomoko yango biso to ekolakisa bomoko na biso to ki ke vraiment tozoki ba maman na biso ba yoki pasi yango to eko assister bango tout ce qu'on peut leur demander de tozo encourager bango ba lembate ba s'affaiblir te eza vraiment eloko pasi mais ba telema ka lisusu donc to eko pesa bango liboko lelo pour te sa bango ba telema. Merci beaucoup. Tozo continuer na kati ya émission na biso ya mokona lelo to na kati ya découverte ya ko yeba kamama ba maman na biso ayo ville biloko babungisaki ba biloko presque ebelé. C'est pour cela toye elongo na comment on appelle ça groupe ya Moïse Katumbi babengaka ensemble plutôt et pour na ko aider ba maman ko pesa bango ba encouragement ensemble avec vous to redécouvrir nini o ba ye ko pesa ba maman oui ba ye ko soutenir bango ba ye ko lobaka na mnoko ba ye ko pesa mo enveloppe mo loko to découvrir ensemble avec vous dans l'image to kende puis on se retrouve juste après cette image et découverte. Bisous. Là-bas visiter. Et vous visitez vos mondes Daniela, fais vite, non? Voilà, et tout ça. Donc, bon,
tu vois, on a ensemble, il y a président Moïse Katumbi. To monaki incidence oyo e kwela kibino balobi balobaka soki mutu onde kwazwi matanga bayebaka camarade ya solo na air ya pasi wana ekomelaki biso nde wana tolobaki il faut pas eleka boye il faut toya kaka to compatir na bino. Président Moïse totendelaki ye ba image amoni ba image et puis alobi mokolo ezwa koya azosala descente ye moko bokomona ye boyebi ke lui en matière ya boye atikaka makambo ya boye eleka pamba te nde wana asengaki na biso alobi eske boza na moi quelque chose avant ngana ya bokendo tala ba mama nde wana tozana na ebele te muke wana tozalaki nango na bureau tosangisaki yango bana na bino bomoni awa malgré que Afrique du Sud eza mboka ya pasi basali effort po bacontribue mwa muke donc muke oyo tokotikela bino ekosilisa pasi na bino te ekozongisa biloko oyo eziki te eza kaka geste eza kaka symbole ya koyebisa bino ke président Moïse Katumbi na ensemble eza parti ya proximité na peuple quelque part donc endroit nyonso kongola kozala na mokili oyo ya se soki azwi problème ensemble ya président Moïse ekozala tout po atteindre mutu wana. Donc, au nom, il y a un comité, il y a Ensemble Afrique du Sud, au nom, il y a Chairman Moïse Katumbi, Ndewana Toye Kotala Bino, Boza Ebele, Otoye Nango Ezara Mouké. Donc, on vient juste assister cette maman. Bao Bamosusu, Kozela, président Emoko Koya, Toza des journalistes. Wana mususu bakozela président akoya oyo muke eza juste pour na cette maman donc soki boza namoni mama Emily mama awa mama na mama Odette na ba mususu bo compatir na bino en tout cas nde wana rapport à l'histoire que c'est Bissolobi. Vous comprenez donc par rapport à l'histoire que c'est Bissolobi, n'est-ce pas? Tant de ça qui était pendant ça l'investigation. Par rapport à la liste de PCI Bissolobi, mais curieusement, tu as vu qu'il y a eu 15 personnes, mais Bisso liste comme on a Bisso liste à 7 personnes. C'est ainsi qu'on s'est arrangé qu'il y a 7 personnes ont assisté Bango. Mais le col comme 15 personnes, ils ont pour le monter, on va faire un effort, tous la famille, on va voir une possibilité de ça, on peut assister sur Bande Bisso. Vous comprenez? Parce que contrairement au monde mais on a seulement vu la liste de 7 personnes. Donc tout ça qui vraiment n'associe à rapidement pour toi l'équipe de l'examicoloté. Cela n'empêche que tout la liste de 8 personnes et qui étudier tout un déni au bunda bunda qui possibilité mon annuel tozo sur toute la famille. Où ça on s'en abisso. Nani nazana ni otanga kombo ya ba liste oyo batindela kio. Nakozwa mama Emily, maman Sandra, maman Sandra. Sorry, tu peux bouger un peu? Merci. Maman Emily. Maman Odette Azar. On partit là. Pesa ye. Maman. Oui, on va combo déjà bilo. Mais banda comme benga ba combo. Nazala kiawa. Bon, ok, ba mosusu va zuite. Bo pesa liste wana. Et puis tokoya. Il y a maman impressionné par rapport à enveloppe aux yeux
et où tu pas ya moko président Moïse Katumbi ozoyebisa nini mtazolanda yo. Ya merci président na pesi merci mingi na Nzambe po ekomeli biso muto akufite toza envie tozo pema. Donc na pesi président Moïse merci belé merci Nzamba batela e na zu enveloppe yango eza lukuta te ata ya mukie et aussi ça n'a pas été mais et resunga kaka ta des jours na pesi merci mingi ndenge akanisi biso na moment o babi na tanga pas ne ba muninga malamu. Donc to sentir que to moni batu baye to moni batu belé ba mebele baye ko lela na biso en tout cas na pamboli Nzambe apesa président Moïse Makasi akende liboso. Merci. Merci maman. Maman la biso pe to moni abandeko nyoso to relaxa bino o bazu bon enveloppe na ba misusu bon zwa eza bato ba perdre babiloko na bango. Maman to moni o awa d'abord passe nini ozalaki nango avant zo enveloppe parce que na bi que même enveloppe si passe noté mais passe à liboso yo ozalaki nango po na biloko no ezika ki ezalaki nini passe ezali po mbongo wana yango to laisser la bana to futa banda ko surtout le quoi comme déjà presque fin du mois to zamba mbongo te biloko ni so eziki biso to ebinde to salate. OK mais na sengi merci na muto azana musika kanisi biso bato zana musika donc Nzambe azwaka lokumu abakisele maele apesa yo ezangi pombala sima so likambo apoye azanga osunga te. OK merci beaucoup maman biso pe mususu aza awa maman kombono nani parce que na moi même miss na olela mingi aleli mingi na sali perte na uti Congo na ena ba stock na ngale mingi mais Nzamba pambolo pa Moïse na osungi biso ko fin du mois yango na za single mother na za bana 6 faut la futa bango ndako faut ba lia faut ba ke classe na muki okanisi biso Nzamba bakisela vi mulai po sunga ka biso. Merci. Merci beaucoup. Ba maman baza vraiment ebele to zo lisusu maman moko ya na luka. OK. Bonjour maman. Bonjour maman. Yo ndé maman aimé hein. Maman aimé. OK, impression na yo par rapport ya moi enveloppe papa na biso Moïse Katumbi akanisi parce que ba parti politique est bien na kati Afrique du Sud. Mais il y a zui kanisa ro kanisa bino na mukio ya pesi impression na yo to pe message ni nozo yebise biska ola. To sengi merci mingi vraiment. To saki na pasi moko to za o mona ke lisunge ko utapi. Nzambo ala la kate, nzambo ya papa Moïse quoi, nzamba bakisele mikolo ebele. To ebele ko ni biso to ko lobate. To sengi merci. Azo ça ebele en tout cas to sengi merci to za la ini, to so ba congolais ça. Perdre biloko nyonso to ndambo. Nyonso mama biloko nyonso. Vi mo bimbezala ki wa biloko nyonso na pede. Na sengi merci. Vous êtes marié? Na za marié. Merci beaucoup maman. J'espère ba maman nyonso to bozomona awa eza ba maman ba uti ko perdre vraiment ba biloko na bango mais papa Moïse Katumbi akanisi bango donc bonjour maman na biso. Bonjour ma chérie. Bato bazolanda o partout balobi ate ba vidéo na to moni peut-être bango mo basala ke sandi batumbi bilo na bango ko expliquer biso nini c'est pas ça qui a batumbi bilo batumbi ba shop na biso siko batumbi ngo pona nini te ezali ba sud africain bazo menacer biso po bazwa ba shop na bango balobi te batiaki essence nde essence esali wana babwakaki ba essence Doudoula opération Doudoula bazobenga bango opération Doudoula bango nde basali opération o lelo po biso to perdre biloko na biso biloko siko komona papa Moïse akanisi bino na mwa muke ozoyebisa ye nini bisika olanda yo et puis bato balobi peut-être enveloppe wana bakosi na ebite soko za enveloppe no na maboko o lakisa o confirmer pe bato si réellement vraiment papa Moïse atindi bato po ba aider bino enveloppe ngo yo to suis wiche papa Moïse président Nzamba pambola. OK, merci beaucoup. J'espère ba maman baza tellement belle mais tozu quelques interviews à ba maman c'est bon. J'espère que bozomona ya OK na moni maman msusu nze na zuete ya voilà liste o bozomona bazo comment oh s'il vous plaît je peux passer pardon s'il vous plaît je peux passer ya liste o bozomona eza liste ya ba maman hein ba maman oyo ba misusu bazuite donc bazo komisa kombo donc papa na biso
fiston to pe kiri mobimba bozo mona ensemble et ensemble plutôt bakoya lisusu pona repesa oyo kozanga. J'espère que to kozala lisusu pona koya kozela bino ba image to pe bilili ndenge nini ba vraiment papa Moïse Katumbi akanisi bana mboka na malgré tout aza sur le terrain te voilà. J'espère liste en wana dans image kozela déjà ba image ba mona liste à batou. J'espère bozo mona comment ça se passe voilà. Moi je suis un artiste, madame musicien à Mboka Oyo, mais Moïse Katumbi, tu peux se pouvoir révéler, tu moni mutu morotia. Pendant ma rambo salamaki, tu moni ka assistance ya Moïse Katumbi, il est assisté par maman. En tout cas, à l'origine de maman na biso basi. En tout cas, président, biso to voter yo. Biso to l'union de Konzamboka. OK. Bonne salama. Voilà, où ils allaient Youvel, au Boyo Karapenza, Yoville nde yangoyo, eza place ba forêt ni atope batambo kanyo surtout bazalaka oyo wenze o batumbi oyo, eza wenze o bateka biloko ya batabamboka msusu ya batamboka oyo te ba sud africain te, eza bateka mingi biloko ya ba congolais, ba Nigeria, batabamboka nyonso tunde longo batumbaki po balingi na bango su batunamboka na bango te batumbi ba mama bazalaki te balali na bandaku bango baye bati essence batumbi biloko ya ba mama partout bon monde ba otekezaka une petite partie moko oyo batumbi te mais ndenge na kati toti ko laksebino batumbi presque nyonso surtout la majorité biloko batu batumbi eza ya ba congolais balobi bazonga na mboka na bango ba libérer bango marché parce que bango pe basana besoin ya koteka mais toyebi te ba koteka nini soso ya pete ou bien spinach parce que bazana biloko malongo ba koteka te mais bato batekaka biloko bien mingi ba congolais ba Nigeria batamboka msusu bango balobi batikela bango wenze bateka toyebi te to rolia spinach concombre to soso ya pete donc c'est vraiment pas si mingi ba moment la biso va perdre biloko tellement ebelé et surtout aux à la fin du mois. Message ezaka moko nzambe vraiment soutenir ba maman pesa bango makasi toyebi que ce n'est pas facile et le ngona papa Moïse Katumbi Chako en tout cas toza très reconnaissante envers yo oye vraiment malgré aux musika otindi batu ba ya ko pesa encouragement la ba maman oh vraiment va perdre biloko na bango malgré aux sur le terrain te le ngona parti politique ensemble pour la République toyebi te vraiment ceux qui to ko lobana ni na part na biso ba congolais toyebi si yo kaka merci. So comme la Gambela, faut les quatre. Faut les quatre. Drapeau ensemble, faut aller partout. Biso awa Yoville, Babele, Mabele Bokunzi. Donc tu es total à Mabele, tu es total à ma mère. Si tu es total à peu Babele, parce que combattant, banani bazalaka. Awa. Biso Bendele zalaka déjà 6 ans. Bendele zalaka. Donc tu es pour la rotambusa sango ya Congo est dans la fort. Congo, il y a Moïse Katumbi dans la fort. 2023. Ah. Ah, wana papa chéri robaka tokolo bate. Toyota la paix, oh Yabiso, Yabiso, ça va, vraiment, on est passé voir le maman.
awa toza na base ya Yoville place oyo bakombata bazalaka de place tokomi biso bato ensemble toyebisake awa na Yoville mpe tozali mpe tozalaka awa. Alors comme c'était le jour il y a qu'à remettre quelque chose et pas à ma maman. Alors toleki awa pour totala paix na bato mosusu au ya Congo to pesa kabambote to la kisake ensemble et ça partout en Afrique du Sud, surtout Yoville to fandisi mabele au ya Yoville. Vraiment ensemble on gagnera, ensemble on est fort, ensemble on est grand. 2023 Moïse Katumbi président. Biso to telemisa bindeli awa o matao kita l'ensemble pour la République. Rien ne change. 2023 bon tout na ba question chakwe. Boyi kelo sala mukiri na biso za bata Moïse Katumbi. Dadi. Oui, na la voix ça c'est à Yoville, notre terrain, moi faut tourner à Yoville. Voilà, j'espère que Moni Ndenge Bandeko na biso ya ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi Tchako baye ko aider ba maman, Moni ba enveloppe ba remettre malgré tout ba maman msusu bazuite mais bazui ba kombo na bango pona ko ya lisusu ende na ebisi bino pona ko ya susu ko pesa bango quelque chose parce que ça la vraiment pas si Bandeko na biso ba perdre biloko belé surtout na mboka o eza pas facile ba maman baza mabo tête comme peut déjà la fin du mois ba perdre presque babiloko na bango ebele. Merci beaucoup na papa Moïse Katumbi ndenge fumo kaniseli biso ba maman. J'espère que ba interview ba maman ba posa na bango kolela na bango et surtout message na bango pour na yemoko Moïse Katumbi Tchakwe. Merci beaucoup à Dani Image de Best et fumo mtazaki na bilili o moni donc ndenga a filmer ba bilili nyos tout bozomona. Moi c'était votre humble servante Diam l'international. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à papa Francis Emi Atembo date Larisse Yav Motema Prince Tukuzu Balobi. Donc restez toujours branchés dans notre chaîne et surtout abonnez-vous massivement. Je vous fais de gros bisous. Enoch Damba, que Dieu vous bénisse et bisous. À la prochaine. Bye bye.